Allô? Allô, allô, allô? On a flou moko na évité. Non, mais on a flou. Donc, on a évité lumière, c'est compliqué quoi. Allô, allô? Allô? On a évité sur le téléphone nanga. Mais image a isopé ça bien té. Allô, 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 allô? Bonjour, bonjour. Je m'appelle Néné Akeleke, la maman de Stéphano. Certaines sa page. Donc, bandeko, na habité so yikuna bo capter bien parce que ngamoko awa. Non flou, botte la ngaba j'aime s'il vous plaît. Botte la ngaba j'aime s'il vous plaît. Non, tiens numéro à téléphone Lelo. Parce que Lelo photo solo là. Didi Queen, bonjour. Au côté au aimé au partagé. Au côté au aimé au partagé. Au côté au aimé au partagé. Donc, le autre en affaire, Olga Kabelo. Olga Kabelo, Karine Mokondi. Olga Kabelo, akangi ba comédien miyibi. Na oyambela bino ba comédien nyonso o bakangi ba miyibi be bakata ba Marina Laba, ba Marie-Jeanne Bololé bango nyonso. Olga Kabelo, ba kroni mama lobi ba fingi ba sasie ya somo. Le autre en affaire Olga Kabelo. Olga Kabelo, voilà notre numéro. Pour que étape, tu vas dans Olga Kabelo, Karine Mokonzi. Pour biso soto ba Olga Kabelo, il faut que Karine Moroboye aille à la qui s'habille sur Olga Kabelo. Avant Karine, n'avait pas ngate so bino boye ba Olga Kabelo, ngana e ba été. Donc, Olga Kabelo problématique. En réalité, en vrai, Olga Kabelo oza mutu mabe. Oza problématique. Oza na problème ma personnalité. Oza na personnalité te. Oza ngelo babenga kabo moto. Olga Kabelo. Bon là tu numéro, non tu numéro de niveau zela. Mais bat bo benga non siko te. Otika nga na loba loba po eze émission nanga. Bon zela. 243 89 11 Stéphane, j'ai dit quoi? 21 953 953 et puis maman et Nzambe nanga eloko ezovanda lelo bien te lo na ba problème technique a ebele lelo eloko ebebi yango ezovanda yango bien te. J'espère que bozo capter bien bomo nanga pe bien parce que nga bo na mo attendre bozate na mo le côté mais j'espère que na loba loba. Olga Kabelo, qui est Olga Kabelo? Olga Kabelo est un mot comme angolaise et un mot comme congolaise. Olga Kabelo aza commerçante, businesswoman, ateka ba Kabelo na ye, o nga teza naturel. Ateka ba Kabelo na ye. Na côté ka ba Kabelo na ye, Olga kenda ko luka as pour atteindre na contact na Karine abandonner les publicités. Tout le monde a qui sont Karine a changé ba Kabelo Kabelo Olga Kabelo comme na ba cliente et belé. Olga Kabelo ba na Karine. Biso nyonso tout le monde awa Olga bimisa voice. Ndenge Karine a osenga ayela lipa. Il y a 1 euro. Ndenge Karine a osenga lipa Olga pesa ngo pa banti. Bato nyonso balinga Karine te basalela ngo ba émission ba seka ba finga Karine. Tout le monde a biso nyonso Olga leka na réseaux sociaux. Moi tu la ba j'aime s'il vous plaît. Tout le monde a biso nyonso Olga Kabelo leka na réseaux sociaux. Pendant qu'on bimisa que maman Charlotte, oza maman ya Karine a defa ka 600 euros. So pe 1000 euros après foutara 400 si c'est tikalaka. Tout le monde qui va tout ba kota ki ba fingi maman Charlotte mosa nzamba lokuta ya ba nyongo a defa la mona na ye a foutara te. Donc
biso nyonso tomona aga awa ekiti emati mère bapeti obengi te ekiti emati Olga Kabelo dernièrement awa Olga Kabelo akenda kofunda Karine Mokonzi na immigration ya Belgique pour ba refouler Karine pour soi-disant Karine a manqué respect à sa impoli Olga longo na immigration ya Belgique te Olga futa ticket ti Maroc pour akende ko bomisa ko fax na baleine chance ba ribali wana bazaki souple parce que te barabe bazaka batute ba ribali wana bazaki souple noko ko fax moi mobali ya mbinga za mwasi ana bana andima ko fuka mela Olga Kabelo osala direct afuka misi ko fax parce que ko fax aza proche ya Karine Olga Kabelo suka ki wana te la seule personne ou ayebaka adresse ndaku ya mama Karine na communauté attendez na camarade de Karine monebi ka vier zope vervier mais mutayeba ki porte ndaku mama Karine avenue adresse ndaku Olga Kabelo toki lobi mama ko ngalobi bango bazaki ko tâtonner na adresse muta pesa ki bango penza adresse ya bien mama Charlotte Olga Kabelo po batkende tina ndaku mama Charlotte Olga Kabelo apesa ba kono so ba 200 ba toza ko na YouTube na lobaka likambo wana ba $200 lelo Olga Kabelo oye na Kinshasa oleki na émission Olga Kabelo linga na tira ça le émission mabete non parce que na zo banga parce que ngai na kotaka makambo bikote la te ngai zate parce que na camarade de Karine so beba ina Karine fo ngala kote la Karine preuve ane Karine alobana ka tena mura za petit nanga na kotaka makambo bikote la te Olga Kabelo za prom moko zangi personnalité ozangi bo moto oza la sagesse ni intelligence o raisonnaka kaboy o raisonnaka na mutute o raisonnaka na cerveau me baluka vraiment on dirait bien te Olga Kabelo yo na Kinshasa o vandi na émission à Lekechu o lobby o sala na Karine 2 ans Karine atikala ko manquer au respect nyonso mabe bato balobaka mpona Karine yo omona yango te bato a réseaux sociaux nde bakabola bino bando kabola na Karine oluka muta kosala no ba publicité tandis que oza asina bisalu wana Irene Masiandoki oza na batabu fatu bazona nyonso mpona yo baza insuffisante Karine elle te manque ke soki okutene na nzela okopesa ye mbote Olga foza na problème a mutu amemi yo na justice abomi yo pe yo tita mokendo ofunda Karine akendo osamba ya loba ndete Karine abeta na ba immigration na 5 tours azwa na avocat privé afuta soki $3,500 po yo Olga okendo ofunda ye tanti Lili okendo ofunda ye mama Congo tanti Lili mutoko meme na voiture po kofunda Karine sous prétexte que a manqué Olga lelo Olga ye obimisi bato nyonso bakizengi po bato nyonso basutenaki wana bato nyonso leka na réseaux sociaux bango bakizengi po yo oza no baproblème Karine te Karine asala mabe te donc yo olave Karine na mokili mobimba impolitesse so mokili emonaka Karine yo Karine atikala komanke yo te Karine atikala kosala o mabe te bato ya réseaux sociaux nde baintoxikaki yo maamukolo kwa oza na plus de 25 ans de mariage bato ya réseaux sociaux oyo omona te oyo oyebi te baintoxike yo na kointoxike na ofingisi bamama ya Karine oleka na émission bi ondimi te ke maa Charlotte mosali na Nzambe yo Olga Kabelo wala ka Karine asali eloko te mais yo ekodute na prière ya mama na ye kaza mosali ya Nzambe te mais Karine asalaki eloko te yo sitango oloba bongo Karine asalaki eloko te Olga Kabelo opesa bato adresse soda boma mutu na soni sonde mama ba Congo bazo ke kuna na Verviers po mama Congo bakoma tina Verviers na ndaka mama ba Karine Dieu merci ma Charlotte azaka te Dieu merci bakutana kana na nzela te so bakutana kana na nzela na rage mama Congo azana nango
Moi quand on se passe na moi na bandi wana ya kuluna et que ba bete maman Charlotte Masasi lelo oga Kabelo ngolo exception que Karine na salon elote. Donc Karine atambola te mais maman Charlotte atambolaka. Tango memaka batu tina opesi adresse ya maman Charlotte bake ko sala e mabe. Bake ko funda e mabotole mukanda. Oga wala Karine asaki na yo loko te mais yo luka ki o nuire vie na e. Oga o pesa mama Congo $200. Mama Congo kendo funda Karine na immigration. Aïe ba rendre que Karine déjà zo mukanda lo ka ba ke Karine na publier nyonso mama Congo il n'est pas vérité que Karine na kendo samba. Po ni boko ko zonga te po na loba. C'est que nous faisons l'immigration, bah refouler, but ezali que bah refouler Karine. Na appui na yo. Olga, voilà yo mona te que Karine a salé le côté pour vendre pendant 2 ans. A salé le côté. O benye Karashika. A ça que l'autre. Olga, osi ma voice, toi qui lobby Gloria. Osi ma voice ne Karine za ko yebiso Olga, yelanga ipedef sanga sac na yo wana ya noir ya vernis na memango kwa na banana li papa vernis. Asa que lote, moze ba voice na ye. Oko pesa pa bato ba linga ka ete. Po ba zo ba arme ba détruire ye. Wana ya sa que oka lote o sa ki ango nyoso. Elelo oyo leka na TV, omoni koto na bengo ko za prendre personnalité. Au moins, quand on est bon dans le téléphone ouvert, on va bien. Au moins, quand on a besoin de ma personnalité, pour nous, après le week-end, il y a Karine pour aller de l'autre côté, battre les réseaux sociaux. On a ton Karine dans la cour, c'est trop yo kana Sony, on a ton venti bien, et l'autre où est les athées. Battre les réseaux sociaux, on a oyo lobby, parce que qui zengi, n'engue mon kona yo. N'gana camarade Karine. Pour nous, battre les réseaux sociaux, on a intoxiquant à te. Pour nous, on a quoi na piège à battre les réseaux sociaux. Nous battre les réseaux sociaux. Anyama, zoba, obanga Karine, mais conscience n'angana yemoko Karine. Et puis que ngana ko banga ite be conscience na ngebi ke na ko banga ite na ko se laisser faire te na bato ngana yebite. Pour na détruire muto ngana liena na melana ye. Balonga. Battre les réseaux sociaux pour ninga balonga ki balonga kabino pour oza ba lâche. Parce que nga ba nene a mona tata na ngande na za boy. Muto ko ya te intoxiqué nga ke boma ndeko na yo na bomi ndeko na nga po après na ba ke nga asange le côté bato réseaux sociaux. Pour orga yo za commerçant, yo za youtubeur te bato réseaux sociaux o bien comme pa na bango ba youtubeur wana. Bango ba ko sango na intérêt na bango ba bi ke ba view e kota le 22 mbongo eleka. Yo sikozo o sango na intérêt ni. Pour rien boy, non bien parce que dans ma famille na biso. Attends mais de biso propre bien compréhension ça la marque. Ngana Karine to so na mingi, ndemo na so na camarade na prince en kusu. Prince to so na do na sepela mamba sala raté, il pas sepela mamba sala raté donc to sepela na susu bangamboté. Mais to yo finga na réseaux sociaux parce qu'on est des amis. Ngana Karine to so na tout moment, to yo finga na réseaux sociaux parce qu'on est des amis. Donc yo Karine na ça qui n'est loté. Moya ko sali o sali ba live. Ozo benge Karashika. Yesa qui est loté. Wa mutu te. C'est que Luka elo ko za après le ba ko sambela ko tanga. Ce qu'on a Karine mutatanga te. Na bino batu botanga. Ce qu'on yebi sa tanga tanga ka batangi sa roni. Pour batanga so so ba ki zengi. Ponga pandi na za moi si boy. Nana oyo nana bassin de vandia na rozela raté mutu soka beba nina soit mutu ngana ebike ngale to yoka na raté to loba na raté mais soka beba nikana mutu ana komi pire ngase na za lâche ponga nene ya l'ami de mon ami n'est pas mon ami toko solo to kozana ba limite pour vane ba camarade Karine ba camarade bangaté to solo la ka bien de yonga beta ba beba na Karine nakanisa bango pe binimité po batika poza baninga na ngate ngane le la sola nazaka bien amour na Karine basolate
nakofinga mura te parce que na sepelisa Karine non nakomemela mpe mura makambo ya Karine te mais bino lokola bozalaka bakizengi soki moto azolia na Karine na 12h soki na 12h30 moto ana beba ina Karine bozwi moto ana botie na plateau asaka bobimaka bakizengi yo Gloria olangi natangi kongono Gloria ya kavanda yo naoki na live no lobo lobi namoni na TikTok mponga na kota sur YouTube te oh la fille nga lobaka tokolobana te tia kokufa yo yebi ke la fille asala eloko te okende kotambola na bagrâce te mona ba Yvette mpona nini yo Gloria vanda azwaki titia liboso na classe yo olinga ma victime yo za mwana mabe omwana réseau social mobimba mauvaise vie koleka yo aza te oza haineuse elobi nango ta NK oza haineuse oza motema mabe yo mpo oza motema ya likundu eloba biso bamongo so mpe bambuza mpo nga aza 50 mbuza 50 mongo likundu bambuza eloba biso bambuza oza penza na likundu na kati ya motema na yo nga nene ya so nalobi ke moto plus jamais moto wana ata azosa toilette liboso na nga nomona makambo nete so nalobi ke moto oyo na glace na vie na nga moto wana akoma mama Denise akoma Olive akoma nani akoma par terre non calculé ete yo vinga mobimba bando na jour oyaka na réseaux sociaux oyaka po na Karine oza fanatique numéro 1 oenvia ye olingo koma na place na ye soki olali na chambre no okanza kokomi ye ntango oyaka réseaux sociaux abengi maglo kanda no eza wana etaki babenga ko Karine yo Gloria yo oyaka ke ye ennemi na vie avant comme marié so alingi mobali ntango yo otika mobali wana yo komo olanda mobali wana ata moko ta confirma yo soki azali na camarade soki abwai na camarade wana bokomi na ekiri bekiri nyonso osalela ye ata moko te réussissant ntango bosalelaki ye alikopa bino nyonso réseaux sociaux mobimba contre ye moko mpo nga na réseaux sociaux natikala kokotela Karine te nayaki kokotela ye to namoni ke trop c'est trop bosangeli ye réseaux sociaux mobimba nayebisa bino ke esimba te mpo bakotisi yo na kati parce que yo banda koluka kobundisa Karine nano réussisa te nzambe akopermettre te Karine aza impoli aza mwa mabe mais nzambe akopermettre te esika yo sangani na bato mpo bobundisa Karine akwea oyebi pourquoi parce que déjà jour obanda kokoma soki mpe fiare ya internet oyaka déjà na boule na ye na mutu yo namoni olobi nga deya bafinga nga nyonso bafinga mwana nga kufa bafinga nga naya na nzela mai bafinga nga mobali asundula nga Gloria yo loko ozalaka lage yo moto tinda NK butu NK bando ofinga mwana nga de 21h à 3h du matin nazala na live wana mpo nga nabota mwana non seulement kitoko pour ce kitoko mayele na mutu lokwa tatami po tata mwana nga do génie ofingisa mwana nga de 22h ti 4h du matin au moins ce qu'on nga boyebeke nene ya pendant nga na pena ya mais ce qu'on nga nene ya na principe moko esi mnalinga te muta kalel a calculer nga ndi na osalika ndi na otambola nzela ona kuta na nene ya okuta nanga te ndi na osabwe na osapo nene ya nkolo bosa ndi mkonga na yelo pona bosa na yo te na yo na NK na bosa na bino te otinda NK bosela na mwana abanzembo Stéphane akuba mwana akokoza yo kuba bobimisi baba na bino boboti na mapoto na bimisi mwana nga ponga na lingo toucher bana bato timbo finga mwana nga bino nyonso na ba mama Congo tout consort parce que on doit soutenir Olga
nga lokwa na camarade Karine bofinga mama nanga bofinga mwana nga bosuki wana te yo nga obimisa victime yo za victime te nga na réseaux sociaux nga nde non nafinga ba parents batu te na réseaux sociaux non nafinga bana batu te non nafinga mibali ya batu te parce que moi dans la vie j'ai mes principes nga naza muta principe non attends ne viens pas ici c'est chaud ngai na réseaux sociaux na muta ba principe dans le barako nga na ko sa guerre à 40-45 sans ko finga ba parents ba na gagner bino na YouTube boyebi ke na gagner bino nio solo bo finga ba parents ba na ya la côté bino moko na panza bino na gagner bino na longomba mo YouTube na zonga na Facebook na finga tata mutu te na finga mama mutu te mais yo gloria nga preuve ane na sala be mission nga na to solo la raté mais jamais na permettant na ba live na YouTube eza na ta moko elongwete mutu ayi afinga mwano mutu ayi afinga mama bino mutu ayi afinga mobalo abotisa ka mwana mais yo hypocrite que tu es lâche aujourd'hui la téléphone wana ba ba finga raté bazo sasa mama biso lokwa likambo ba finga raté bazo finga nga mwana lokwa mwana nga batar ekezongi ya ngai pe naza bondela ninga mutalekela nga esprit na yamba mama alobi OK mwana nga za batar ba violanga likambo sila ponga muninga mwasa ko lekela nga esprit gloria yo c'est la 4 émissions ngana to solo la ka to na prompte mosala na 4 émissions ya mabe o cause la ngama na réseaux sociaux o sala na mission o beta na masola vina nga ya kala so pe ya 2010 azaka bi makutu la garçon mara boye ya la garçon ba boya na akomo so na mwasi yango na mwasi ne na lobi teke soko boya na mobali boya ni ça fait 8 ans passé alingi mwasi msubo ko so to ko so no to tamba za baninga moyo vando selanga émission mais malgré ça wala ki 4e émission ça elanga na yaka na selo mtoto na ko ka soni parce que nabi que to vanda venir moko nous avons ko soni pour les na ba ke muto na yebi avant réseaux sociaux na ko linga te to finga na réseaux sociaux dans aka ko soni na bengo la téléphone on s'excuse la téléphone on nga pe to ba yebi singa bonne biso yo so la kananga ba yebi si yo likam on a tout dans la question tenga bi muto na yebi so ke nga me pesa ka maloba finga yo nga pe na pesa ka maloba yo finga kai isko conscience na yo na ngam na ebisa ko makambo finga te ngabi siko ndeni on dit pour cette ligne émission excusez nga la privé d'ailleurs c'est la émission 1h30 wana 3e pour cette la émission babe no yoko kasoni 4e pour cette ligne émission bende la ngana la kisoke songa na yoka mutu soni mutu ana kanga son te to kwa na terrain tatami yango na kwa kino na tatami na sai loka moko ozwa vertige okomi quand on a fait comme raté attends kufi ko attends kufi no ya te posa motema boza haineuse OK ndeko sa likita na ba NK lo na NK bosuka obima zoba NK klasa yo oza incapable de répondre yo ennemi le monde à Karine yo ebisa que yo za prendre Karine te que les bogards ou musiciens d'émission que yo na Karine bokoki ko yo kanate sinon te yo za na succès te faut ça système où era na JB yo magos en fille Karine o yebisa ngo na pima na bara Christian Ononda malgré bon ça va guerre à ma casse na Karine en 15 jours na tikala ko yebisa parce que la moyen que ça moyen de vivre na yo faut finir rayer pour yo batala rayo ozwa 1 franc na tikala ko yebisa mo jamais mais yo pe lorsqu'on parle de pour na bata réseaux sociaux o leka na live amida o ko senga makambu en plein live na kota kana même live wana na tout nos questions abi gloria
makambo azo confirmer nga na tuna yango na miso na loba na miso grâce temo a répondre bongo te pourquoi yo confirmer yo ka réponse na ya ki motema mabe o te nga na yebi na vérité mais na lobaka nde batu balobaka comment yo nga za ki muninga no soki oyebi ke nene ya bomi te mais batu balobaka ke nene ya muta bomaki yo ko confirmer ke nene ya bomaki tandis que vérité yebi ke nene ya muta bomaki te pour mona ki motema mabe na ozala victime te koyate kolobake bafinga na kenda nzela mai bafinga baseka ka okati nzela mai parce que tango yo Karine ya nzela réussi Stéphane aussi te plaît calme-toi yo sala ba émission pour no ba yo outa benjili a Roissy comme elle la biso bata mokile za calcul la biso za calcul nzambe te tata Inès je te salue je t'aime tellement que calcul na biso bata mokili eza ya nzambe te tango yo kati nzela mai bon c'est quand tu pour yo muto banda kati yo okanga kaka ke ba finga mwana nga kufa eloko na koki ko tolérer te parce que me mara zemino 9 mois ozaka la poso bota mwana pe wat ba sa ya na zala te sa ya na botama mais yo Gloria o finga ka tata Karine na kati kunda Félix waze ko to ba elo mo fona chango na paja batu ba kaka abeti nga mbata batu bazuba yakate asali nini po abeta nga osaki nini po abeto mbata muto yaka mona le impoli aloba te oya bande mona abo mona la c'est qu'impolitesse yo comment ça victime awa ke ba finga mona nga kufa eza mabe parce que ozaka na poso mwana yo to garda 9 mois eza pose pour lingaka mais ko posa na te ava ba finga Sariana combien de fois ça bémission yo finga tata ya mutu na kata ya kunda nde mwana za ki important nde pe tata na important preuve ane yo boti mwana mususu mais Karine ti okufaka ozaka na tata mususu te Gloria yo seka mwana marka ouz ka kufela bana ba bébé oseka na esika bakunda mwana marka ouz na cimetière ya Kitambo cimetière ya ba pauvre ba image ça pourquoi linga ko ma victime oza victime te oza victime te Stéphane donne-moi la bouteille d'eau s'il te plaît oza victime te donne-moi s'il te plaît ngaza la ngongo tene na nganga ngongo ekei oza victime te oya ko bazo sala kwa wana milela ngaba finga nga kutu boye baloba na ngabo yo sala nini tango komi poto olobi ke o changer na changer na tiki tango komi poto na ofinga mama Karine te yo zo finga mama Karine kaza ko katambola te ti Karine nzima abimisa mama bango parce que benji wana le kaka le olinga omisa victime yo bake baseka ngai mwana nani mobali kima asundolela nga mwana boni ko Gloria combien de missions yo salela Karine combien de missions ta soka evi asali semaine moko ayete kotala Karine mobali kimie mobali asundolie yo siko tamu trésor akimio nga muta apesa nga matière na ona bola sa pena benga Karine no sa mission na live na epsa ko sala ngote et pour n'engue ne saka sangote parce que nebi ko boko la mwana sans papa yo moko eza pasi atoza mbongo eza très difficile parce que nga la boko la mwana nga moko mari que papa natinda kambongo mais eza pasi parce que ozala bilo mususu ese na papa ça la papa zate na bango na esa même Karine comme maliba na éviter ko boko la mwana yo moko sans papa na ye non ko souhaiter la même ennemi na ngati même pire ennemi na ngana ko souhaiter les ngote parce que la combien de fois nga mona souffrir na ngo mais Gloria yo na ba live no otika papa finga mwana ngazanga tata yo o participer na ba live avec ma finga yo ya yo sikol ngo bimbi sa victime yo ngo bimbi sa victime oza lâche mais anga yo mo ndako sa biso yo batu nyonso o bazana soki Karine akaboy na mutu na 12h na 12h1 minute o luki mutu na ki camarade yo Gloria yo na mida bo wolelani ponga la komi Dubai
ngape na mida to ko loba na te mais lokola na bango à tout moment mida za ba fio alobaka za monter à mabete tanga komi Dubai mida sepeli ke na longwa ki na koma Dubai mida sa le mission zo sepela wa mu akosi ba tukena komi poto yo loko bobeba na mida po mida sepela te ndenga ila che un pas na vie mida sepela te o wani va moter mabe na yo za moter mabe ki ko so mba moter mabe elelo bolibo na ba live bo ba ke Olga Kabelo bo ba te ke Olga Kabelo fanti ya Karim bo ba kangote bo ba kangote le ba ma kongo bino nyonso ba ki ke ce soir wana nyonso quand Olga ti la bino ba Kabelo la décembre ah merci Olga Kabelo bo ba kangote pour moi on bimba kizengi en plus on est la première fois on makaka ba kizengi parce que ngani ya na kozela tout qui dans la posa ko solisa mutu et que mutu na solate na Karine na kozela te mutu na ngana Karine to beba na pona so na mutu na jamais Karine na mama ngate aya na ngate to za ninga to kutena mukili mais na comme reconnaissance envers lui parce que dans un moment très difficile dans ma vie tant ou bateau pour nous quand ça ma meilleure amie nanga baninga nanga batika nga musika moi si on a zemi ne so nga na lalité au kangami souté et ça Karine tantine Henriette a filora ceux qui na kangi mi souté bakola la té ceux qui na lali la souté qui 3 heures ba rostuka 3 heures na ba fatigue à zemi maison beta ye mais elle était là pour moi après le aboyaka yo le ba Karine ba Karine obeta ponga la non bino bokosaka nga za makasi en plus nga na bunda trop bota bato batanga na ngati za bato batanga na a za bato bavanda kotonga na vandi nga na lycée ba benga nga na kese vini ba benga ninga boto na baninga tanga na bonda ba moyo mais boyaka yo gloria mito bana ba do l'internet to gloria yo to manda no taxi mo bona tout le monde tata mo boy to anzo manquer respect après na réalité que papa na za mukolo tant to kitanga bia te to tika to manquer sous respect te gloria yo ya na réseaux sociaux anene ya atumbola mutu papa mo boy ngala betele papa na yo beta papa na wapi obeta papa na wapi okosa koza mito mais yo bosoto na yo sa na basakata yo on a réputation d'être na bandal wana bosoto oyo sala en aucun jour attendre obimisa so masola vina mo o eza ngo pe saleté poto na boy na mutu no so na ngala ye so moi sine to pesa mbote to pesa mbote moni maturité nanga na moi que za ba sale vie nao na kipango te yuza mito lelo ye olingo vandela Olga so ko meki ko ko sala nga live na ko bimisa ni na biteke no Olga bozo tonga Karine ndo mama batwa kizengi bilo ona batwa kizengi ndo bazoba komisa la victime te komisa la victime te ozala victime te komisa la victime te bozaba kizengi yango so Karine alie biloko asanzi bino lokoza biloko ana bolie ka bisanza muninga mwasi ponga pa nene ande na bassin na mupende libumu pla ndabanda ko anda muninga na sawa aga yo oyebi ke la fille asala eloko te po ani otambola na grâce temo po ani okende okuta na Yvette yo gloria yo na bon moi na yo okanisi Yvette en lingo koleka Karine okanisi grâce en lingo koleka Karine si okufa bon sango te kondarando te aya kondarando te yo zaka mwa da Yvette te yo finga tata ba Yvette ofinga mama ba Yvette lo likolo nkusu wana obat babenga Yvette yo moto pesa ekombo wana yo renta bato abosana olinga omisa victime
Donc, si on voit Yvette, avec une Karine, il y a un comme ça, Karine, Yvette, masque à nayo. Mais je vois besoin de courage. Nous avons fondé dans la matière que Yvette a bali. Yogo ya on les réseaux sociaux ça l'émission bah hypocrite voilà ça quoi félicitations yo hypocrite nga penza mongo abokato la ngai mbuza nga na ko za hypocrite nga za hypocrite nga na za vrai soki na lingi likambo na lingi soki na boyi na bo nga muto ko diriger nga te nde bino ba abonné nga memba chinois ya caméra na kali ba diriger nga te na boya nga muto ko diriger nga te nga na za vrai donc taka bino bosalaka ba campagne pour nini po ngai na obimisa makambo Karine te yo tuna longa Karine to kendo simba kisi non simba kisi nga na kotanda nga te na vina non elle kanga na makanisité et traversant nga na muté yo na ba nga ta muto ke pa nganga o ba kena malade o sanga ma erozwanga te pour ngai na makanisi po to pesha kata na makanisi ce qu'on croit na makanisi nga no elle kate boy abo sangana kina Olga awa bino nyoso okay yo Gloria surtout yo pa Gloria ozaka na prom na ba Kofax te ozaka na prom na ba baleine te mais yo Glo en pleine émission ils ont la chaîne non tant Olga uti ko fuka misa Kofax mwana mobile pas sepelisa bino ba ta réseaux sociaux yo Glo ça l'émission on va batu ba benga na immigration ya Maroc ba cause la ba Kofax ke bateka drogue po ba kanga bango en pleine émission et dans la page na chaîne na yo bon benga to na numéro ya immigration yango bona ba ke bateka putulu communauté ba ndoki ya ba congolais Olga comme angolaise bona ko sacrifier mwana mboka ya wana Congo ba Rwanda ba zona ba est poto bibo manaka biso na biso Olga na ba école l'état comme angolaise na ya makambo comme biso ba angolaise akoma angolaise donc on sa émission ba congolais ba benga na immigration ya Maroc po ba kosela ba frère na yo congolais qui bateka drogue po ba kanga bango na prison po na kokotela angolaise elelo olingo ya Olga ba bolto kana kiboete boyo kana ini boyo kana bo bomba mutu boyo bisa biso ngambo bino boyo kana dana bisa bino basangana kate po basa mutu mabe même nzamba olinga ngote ata mutu wana pa za mobomi ngana kote ya Karine c'est une mauvaise fille na bandela ngo mais tant que ka bosangana ke belé po boluka bo détruire ye nga pe na bisa bino so sangani nde boso na moko bonga ya mais so ka bosangani bosale kiri na ye na baby si yango na panzi yango po basangana te na vie po basa muninga mabe et puis olinga obibisa victime yo sa victime oza victime te boza bato mabe bookinde soni eta alga lobake na nazwi potentiel ya publicité te bobino nyonso wana bolingake Olga Kabelo yo nde mosukisi basukisi oyo baza combien bino nyonso union sacrée na bosalaki bazoba après babuzoba na bino Olga lobi Karine asala eloko te bino nde mutu bopusa ye na bino na Olga de fufu de même badi de bourrique po Olga so azoko occasion ya koboya kotia Karine mbeli na pression oyo bino boza kopesa ye wana alinga atia mpo na osepelisa bino elelo alinga retraite ke Karine atikaka komanke te Karine atikaka kosala ye mabe te bato réseaux sociaux wana nga lengai na perdre camarade na nga bazomba babolole po pression bino bozosini après Maroc Olga saka nde toyokanaki surtout yo Gloria soki akutanaki nde na nzela
Tonde boyaka ti pa ya Karine wana. Ne Karine a comment kosa ba live libanda. Na poto clôture ezala te. Nde bozo ya na soki coïncide ki ke Karine azali na mwana libanda. Et que bon bambia te lo mwa we ezu mwana mwana kufi. Ero biso ozangi mwana après Olga mwana olobake Karine asalo ndo côté a manka yote atika osalo mabete ate zoba. Bololé. Donc boyaka te. Bona bo moto boy nga nene ya. Ngani aza boy. Karine tazo bebe na muto. Na kota te. Na kota la kiti. So moni boye na ye. Boye to ye. Bino na kisa to ka ke. Boko za mi. Ngala Karine to gagner bino pe to gagner bino. Boko maki. Bota la bien wa Sarah. Bota la bien. Moto aza la sima na ye. Moto aza la sima po boko kamboli na te. Nani aza la sima? Nani aza la sima? Nga Yesu Masia. Nga Yesu Masia. Pour venir vous dire que nga za vrai. Nga za pire petite à belle vie. Maintenant ça bon là là. Nga ki na kota ti na chambre à belle vie. Mais tango Gomez moi na mutu munene. Amanka ki si là. Na tangi de que belle vie na si là, baza ma guerre froide, na yaki na côté ici là pour na que si la bandi bangote. C'est ça moi. Na ça mon sentiment te. Na ça on pona sepesa muta mokilité, nga sepesa ka nzambe. Et là quand ça est fort na vie, na koko banda na ça mutu, mais na ça na banda mutu mabete. Mais soko bandinga, oko regretter, jour aura idée à ko bandanga. Toko bina bata maboki, Olga, yo oza motema mabe. Oza prendre ma personnalité en fait. On va monter à ma bébé. Moza prendre ma personnalité. Ozangi personnalité. Ozangi personnalité. Moni respect bon moto moi mutazana nango. Et là et tout qui s'habille dans ta réseaux sociaux. Ozangi personnalité. Ozangi bon moto. Olga. Commerçante. Malobi mingi, comme la rime. Commerçante. Oye Kinshasa. Nous avons des Olga, na ba kroni maman ba yoka na kita kwa Kinshasa akangisa ba janvier, akangisa ba no sa Karine ba na Kinshasa wana. Ndela sara ba noko ko fax. Aka koya Kinshasa aka komo kakane ba photo na bato. Aka ko luka Gastemo, aka luka Yvette, aka luka on a une émission avec 100% à Bakouk. Mais l'homme, on s'est retrouvé dans le restaurant Bellevue, qui est dans Sani. Parce qu'il y a tant que commerçant, on paie sa position. On s'est retrouvé dans le restaurant Bellevue. Alors, on a qui toko. Et on a le Kabela, le comédien, le périquité. Non, mais comme à Marina, là-bas, on a une explication. Bango ti oga pesa bango perruque bango akanisi oga kabeli bango non oga kabeli bango te après on a oga ti Marie-Jeanne Bololé asenga ba perruque na ye bana batu ba pesi yo pe ba perruque na yo oga oyeba yo ba yiba ko ka perruque oloba pe ka Karine na yiba ba perruque oga oyeba liyanzi opesi e matière ba comédien ba benga yo oga olobi oh non bon ngama na sa direct na lo bakeza mamba lokuta periki na ngai tika yo bunga te botika yo ibanga periki te oga banda oza ko bon ngama ti oyamba su ba comédien te finalement Karine moyibi Karine mutu mabe siko ba comédien basali yo nini yango ni mone boya na me ko benga Marina boyoka mutazara bongo te allô Marina là-bas bonjour c'est Néné hein?
Allô? Oh là là, connexion. Allô? Vous êtes là? Là, on est le benga, hein? Oyoka. Oh, RTNC. Vous êtes là. Eh, le roi téléphone, moi, Oyoko. Et comment on téléphone à Stéphane, on a eu Sabino. N'habitez pas Stéphane. Donc, et bien raté, et ça, je l'ai raté. N'habitez pas Stéphane, on a un téléphone. N'habitez. N'habitez. Vous êtes là. N'habitez. T'es bilo Stéphane, on a un téléphone. N'habitez. Vous êtes là. Oh, RTNC. Ah, RTNC. Ah, RTNC. Donc, quoi ça me zate? Maïla là-bas, bonjour. Allô? Bonjour, Néné. Bonne. Bien, on a live, hein? Na bengi en plein live parce que bakangi bino miyibi ba Olga Kabelo. Ah, maman. Bakangi bino miyibi ba Olga Kabelo. Ouais, on a une autre explication et banda ki ndenge nini. Bon, moi ça d'abord premièrement les tinga Néné na tikalo ebete na yebiete. Au monde na mona ki kaka ce jour-là. Pardon. Place biso to vandaki to za kingai e bakata mimika bongo bijou la reine. Et craché. Ouais, Loba. Et craché. Bougez place aux arts. C'est bon? Ouais, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Aïe, apesi bakaka mbote. Apesi nga pe mbote. Ah, ni solo ndeni ni bien to soli. Avec sa perruque. Ya noir ya milai boy. Azo apesi nga c'est ah merci beaucoup. Oh non, ça c'est pour toi, merci. Apesi musu ya lisse. Ezale te moi teinté en jaune na se apesi bakata. Et bakata bitenga les ba lisso na zana la ligne marque oyo. Marisa na zana na podium kuta ya crolé. Ok, c'est ça, Marisa na kiti ba opesa yango. Abimisi mususu zana kati ya sac na ya pesi bijou la reine. Nene ndeti ngaboy, ngati na leka na sele de fleurs na sele pub. So apesa ngalo tenga ngana keki na po ya zana nani nanga. Ka pamba boy po ya za Olga Kabelo aza Olga Sangita ngana leka na sele pub. Si j'étais passé là-bas, c'est parce qu'elle m'avait remis une perruque. C'est parce qu'elle m'avait fait cadeau. Donc, tu peux pas te quitter dans cette offrande. Pour que je vois Marie qui vient. Oh, oui, Ils ont craché, hein? Ils ont craché. Oh là là. Invitez Sika là-bas. Eh, vous avez. Mais ils ont craché. Ils ont craché. Maman. Ouais. Ah! Allô? Est-ce que tu parles? Ouais, je parle à maman Marina. Maman Marina? Ouais. Est-ce que maman Marina est ta soeur? Oui, c'est ma soeur. Ok. Aussi, je veux avoir une soeur. Ouais. Eh, Stéphane, ça mine le téléphone, les amis. Oui, parce que je veux jouer au jeu vidéo. Bande de quoi? Non? Ah, Stéphane, non, je travaille. Non, bon, tu m'as comme un numéro Oyo. Il y a WhatsApp en gros. Ah ouais. Pardon. Bon, comme il y a un numéro WhatsApp en gros. Ah. 089. Là, bah, Bengi, téléphone Oyo. Allô? Tiens, si bon. allô, tu vas bien? Ouais, non, je suis bien, Siko. Perruque. Ah, ok, c'est bon. Il y a une perruque, la perruque, Marie qui a payé. Marie-Jeanne va chez Bijou. Bijou prend la perruque. Bijou a payé Marie-Jeanne a qu'à remettre la perruque. Maman, tola, moukabo, et il dit n'entend, Bijou te dit la perruque. Il y a le mec qui a mis déjà moko. Après, bon, il est sous moko. C'est fort, Yaya. Dès que tu as la perruque, il y a maboko moutouté. Il y a une perruque. Akabela qui n'a une perruque. Parce que ce que je suis en train de dire, il y a contredire en gros. Akabela qui n'a une perruque linéaire.
parce que perruque apesaki nga de marie qui a azwaki yango akendaki nango oyo apesaki bijou nde bijou akenda ozwango arépondre yango apesi na perruque ye apesi na perruque alokuta apesi na perruque ndeti kutu ti bazofinga ebakata atikaki osimba ata perruque ata moko te ndeti bazokanga ebakata moyibi ebakata perruque asimbaki ata osimba te asimbi yango te donc akosi sikoyo ntango bobengi ete mpo bisiki abakokanga biso miyibi baperruque et tout oh babengi ye nene alobi akoleka osala ifo na démentir yango ti lelo tolali malamu akende na ville ake kolia amifilme ti lelo oyo to ayebi likambo ayelaki oluka aluka abese yango wana ko mais bes on est sali toi qui otaki modèle ba ofinga na makambo nyonso mabe na sale comme bima qui otaki modèle pas sali tia kata ki osali biso elle s'est fait salir elle-même oui na mutu ne liyanza oyo azwi likambo eleki na butu mama azwi apesi liyanza pour que liyanza vienne insulter les gens na ye liyanza ye mpenza asala kuteatre na kini esimba ye te nde tinga kuna tika koyebi ata na kini te lepe aza na kini ayebi ye te nakomobeka te mpona bareseau soso kolobaloba loyeba azwa courage ko avanda afinga bato ye omitalaka to bofinga bato ko bozwa mpenza tozwi mpenza temps mpenza lia tu promener le temps tu testes essaie un peu de te mirer oyo mpenza miroir otie mpenza botie mire nanu yo liyanza oza apoto me obongaka te oza apoto obonga te yo ndenge abaki nene ya liyanza soki akoyelanga 3000 live ndakokota epana ata 3000 fana olembe te akoyelanga balive tokosalanga na ye kana azoba nebo eliyanza soki okoyela osalanga balive te okosalanga no balive titola soki nga moi je suis de l'équateur na lemba te abange elo te biso bangekanga tolembaka te biso bangekanga biso bange mama nene ya tokosalanga live tosala lelo lobi bango bafinga nga afinga te moi je parle tokosala ti bisika tolemanga na ye ayo répondre nga na ozele ayo répondre nga na ozele parce qu'il y a comme lokwa ya mona comme na poto ko lui il se croit tout permis qu'il a ce monopole là d'insulter les gens et pense comme il pense que non makamalo ba ta répondre à ton dieu ba banga kaye mais toi il y a tuer d'abord qui tu d'abord qui pour te permettre d'insulter les gens alors oyanga ba français na manette na osoza moi ça te payera ba français na yo na ye siko nene yo na do français na resaki mtema passe nga na ye complexe français non oh nga na ye na oye aya siko na oya mabe aza na poto kuna nga na ye aya toko sanga ne piken tito tana na olemba aluka na mitana se zwana otanta mitana nga na potata batinga bana poto modèle baza ba bien ata e ba pesa communauté congolaise soni na poto sans ba gens ba parvenir le roi bango na mwasi nene ebite mwasi ngazaki etulo bien posa nzoto nde mwana ko bal musuto mbala otinya ne bien wana olinga nde wana mais c'est qu'on a problème à choix on a problème à choix moba songi bongo le roi liyanza za facile ta panza famille à mwasi yo na zo baté c'est ça et puis ça bloque on habite azara na mwasi na pexa ke bloque sala ate te mwasi nende cameraman ah c'est ça et puis eh ba pe kolobana nute mwasi on peut yebisa nan aluka s'intégrer parce que le baté na Stéphano azamona Stéphano lo ba français bien leke musika aluka s'intégrer nanu aluka bongisa diction surtout le cava denture qui revoit un peu sa denture ana poto ba dentiste baza boza na social arrivant un dentiste na denture plutôt qui voit un dentiste qui revoit un peu sa denture avant de venir insulter les gens avant de venir te permettre de dire des noises, de créer des noises aux autres sur internet qui revoient un peu sa denture mais sois énorme il faut le bien organiser à basangi oh na bon la Olga yeah et puis les gens pas câble original ça va sangita le signe ça va mais nani tout ça va câble original sur la kins ouais par câble tout ça va câble original câble sur celui qui non c'est de l'original ouais ça doit sanction va sangita parce que sangita ça aussi bien on s'arrête toi ma casse moi Jean et puis longwa na maboko ouais ça va sangita ça câble le plus ça va sangita dans un sangita on quoi sens baba maman ndeti moko ebakata kutu bozofinga ebakata cyberpéri dans une ebakata cyberpéri te bakata cyberpéri
nzela na bandela eza sangita boza to bando benga marina bande comment ko tianga numéro bato ba benga ta moi 5 personnes na lo ba numéro bon nzambe téléphone mono asala téléphone nini nzambe langa ko boto yo bandeko banda na bota po ata 10e téléphone ebebanga ka soki Stéphane oka simbi téléphone problème bozela non nanyala tia numéro la bazobenga ezosone te téléphone yango acha babiloko ebele nayebi ata biloko yango akenda kotélécharge te bozela na on dirait simbi eza pasi kobota Stéphane 089 plus 243 mutu moko akomelanga s'il vous plaît plus 283 plus 243 89 11 21 953 89 11 21 953 mutu moko akomelanga s'il vous plaît mpona bato baza aposo obenga plus 243 89 11 21 953 mutu akomelanga aza te boa gentil te yango moto aza besoin obenga numéro yango wana bozala na rappeler là-bas bongo tozwa bapene babi sangita na kati kabelo likolo babi kabelo likolo sangi na kati olgo moni siko ndo sambu secret yo bima kocha sangita na kati pona nini pona koluka ko salir les autres gratuitement payo liandi okosi ke oga kabile bango da periki moko bi bango ba yibie moko po esa mibale lo nango yiba kabelo lo ba na Congo poso na kabelo na limité ko bango te ka kabelo mabe eloko ni yango oga yo lingaka ko salir bato yo bato ba yiba ko ka kabelo yango ba kabelo nango bato ba yiba ko ngo ayaya na kijoso ko bango te ka kabelo so ba blisida ko so be blisida madame Agnès aoteka pe kabelo madame Agnès aoteka perika somo na Agnès coiffure Madison Boots soki pe bonti yeba aoteka bakabelo ya kitoko na bien tosomba kabelo ya Kinshasa toyiba te Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Excusez, on a bien qui pour participer en fait. Ouais, le bateau yoka, autoza. Bon, en fait, on a le baboué. Et ça, situation, moi, il n'y a pas si déjà. Comme Olga Kabila Sali, ils n'ont pas si pour la bande de Konabi, qu'on ridiculisé bande de Konayo pour les réseaux sociaux, la télé et tout. Après, qu'on bien en coulisses, ça, sur le lana bango, c'est important dès les réseaux sociaux pour salir bango. Baza ba mère au foyer, baza ba femme mariée, baza tout pour le bébé l'été. Déjà, en plus, on a condamné le bande de Konabi sur la comédien, dans sens ni. Déjà, Air Marina Zolo Baker, hier, aïe, Olga Kabelu T. Air Mouta s'est présenté devant yo pour appeler ça au Kabelu Yaya. Tout le monde a bandé qu'on a vu sur la qui n'a pas théâtre, n'a pas vidéo et tout. N'est pas mingue la canne, n'est pas tiens, n'a pas Kabelu, on n'est pas d'accord, n'a pas propre, n'a pas bango. Fallait pas avoir Kabelu en haut. Yaya. Donc, Zela. Tant que le été, ayaki, ayaki le fan. Omoni, ayaki le fan. Bango na mutu la bango tant on grand pesa bango Kabelo wana na mutu na ke akabeli bango. Bango be pour zone c'est merci. On va défiler ki nango omoni ke akabeli bango. Nzoka nde agaza la mayela mabe tangu ba kisti. Oga ye moko akoki ko senga bango te a utiliser Marie-Jeanne. O ezaki ya ko kabate ba zone c'est nga ba plante nga.
Tu comprends? On a rappelé. Nzambe, moi j'ai non redémarré le téléphone pour on dirait ah on a habité sur Stéphane Marsan na téléphone oni. Nzambe na ngai penza na redémarrer on a. Non rappeler ba tout non so wa benga. Donc bango la mutu na bango ba bi ke edit bango ba sa karaoke na bango. On gatanga ye Marina ezo perico. Bakati agaza balise belé pesa nga krole na mutu la bango seke aga okabela bango nzokande aga ile na mayela babe aga ko za muta luka ka buzz eza aga muta ibisi lianzi kwa vale bango tango babengi Olga mama Olga opese biso Amerique to kanti ke za okabela apos ni Marie-Jeanne la pes asenga biso to si to pesi Marie-Jeanne babi Olga na pese que Amerique non nyoso oui ou non Olga ndimi oui ce qu'on dit ko na réseaux sociaux et bimi que biso to yibi ba Amerique Olga répondre bakmo ba réseaux sociaux op botiki nga ine abita na bongama na sa live na lo baké ezama malokuta ba Amerique na etikali ko bunga te bango be ba croire ndabi misaka ya sambela ka bon ça ni ba croire sur parole Olga banda jour wana ti lelo Olga sa live te live Olga la kaki bango ke on sa live pour la koloba ke yebi lo kone ebungi te Olga tika lo sa ngote donc Olga tia yaki wana intention des actes derrière mabe ayaki po sambwisa bango donc ti ongolongwe non na porte ebi ke ba sa karaoke na bango bebe ke oye po détruire bango o sambwisa bango gratuitement liko na ngo koti ko kabele bango periki moko et puis ba yibi osu moko le va peut-être va sur ya karaté le va peut-être va zo mbongo parce que réseaux sociaux to sala boto zo kambongo nzambe VPN na fongoli na noté bande ko boze na benga bino VPN sans VPN appel et contacter donc bato zo mbongo boto ko bimisa bato ya réseaux sociaux ko asobe banini wa non non batama boki ba Kinshasa na bakabela biso ba 200 ba 300 ba 500 yango na Gomez on a atindela na $50 na MC zongisa yo $50 no nga mama bimba bo kabela $50 obondeli ya klanene bondela ba mida bati ko finga ngai boye na zako gade Gomez a kabela ayo pesa nga 50 na zongisa 50 ne na mi lombeli po ko longa bimba po bango baza bongo na zongisa Gomez na $50 ne esa qui est comme kolika matière ne ba modèle no sabo la Gomez ne bila ba point faible na o yo mo so yebisenga na bonda ba mi da bati ko fingo batika ya lobe na mamu ba to na Kinshasa ba kabela so ba 200 ba 300 ba 500 Gomez azu peut tonke na monnaie grave pour tu la 50 49 c'est là qui 49 mo kono zwani kamuno Gomez na ngoka lisusu olala mai na miso de bata maboke lo na kia Kinshasa na bakabela biso ba bongo bakabela biso nzambe na ngai bandeko na ebite téléphone ezo sala te téléphone komi kilo téléphone osani na téléphone bat ba benga na moyena ya mbeza ezati moi, on a besoin de téléphone. Je veux mon téléphone. Non, j'ai pas vu ça. Oui. Quand tu veux travailler avec ton téléphone, pas avec ton téléphone. Non, je travaille avec ton téléphone, mais ton téléphone ne marche pas bien. Attends, c'est fini et puis je vais te donner. Ok. Gomez, mon gonna rejoyo. Bato, oui, Gomez, c'est déjà. Allô, là-bas. Oui, Aya. Comprends-moi, ma baby, sa téléphone. Et comme il kilo. Donc, on comprend qu'à cause ça qui, oui, avec une mauvaise intention. Mais c'est ça. Parce que Albert, moi, je suis un téléphone et bien gâté. Téléphone après 1 minute. Là, tu comprendre. L'objet dans son téléphone. Allô? 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 Eh bien, on a un téléphone de ligne. On a loba. Donc, on goza mutu mabe.
Olga tanto bimi na poisa bato nyonso babaye yo communauté ebaye yo yo yaki osala mission nandimi te ke mama solo tasambelaka nzambe solo yo sikoyo nzambe oyo osambelaka ya solo wana eyebi soki ofo kosela bato makambo okabeli bato eloko te mpo andi oloba na liyanza okeya babeza lokuta boye ndeni yo na poto Karine Mpoli na Kinshasa Karine na atikala omanke yo te moto atikala omanke yo te mokende ofundela na polisi oyebaki azaka na mokanda te moto atikala komanke yo te okenda kolakisa adrese ya mama na ye basalema mpe baboma ye moto atikala komanke yo te olanda bato na ye ti obomisa bango na Maroc na yo mama Kongo yo kota yo ozala na problème moto yo kozala na problème d'amour badraga kote bazwako kaka bokende mwana za Okomi, Olga Kabelo, tu ne réfléchis ça, tu ne réfléchis pas, tu sais pas parler, yo vont parler. Toi tu réfléchis. Si tu réfléchissais, on va encore vérifier ma caméra Olga Koye, nous avons ma colabino, nous avons mis un tour de Paris, Belgique, dans ma immigration congolaise. Oteki ndeko na pa angolaise ka nde boteka kamboka pa rwandaise apo yaka yoko bomela wako bundela mboka obundela mboka okina ko trahir ndeko no te ndeko no za ndeko no ta bomi mutu na miso bato abomi te mais tu as trahi ta sœur congolaise pour une angolaise le quoi Olga le on regrettant le komi oye ba pe ko lo baté makambo ko lo ba pe bien te yo mama Kongo nene mukongo munene mama Kongo na la mukongo munene mais mama Kongo leki kala mukongo munene pona un mètre ndeti yo mama Kongo Karine saloni yo mama Kongo nga e ba côté na vie oki ka nene na Karine baswana obenga ngo se présentant nga ko mona nga na dinasanga ba émission politique na lingi oyebisa nga vie ya Karine makambo na ye mais so on se connaît où là na boya na ko ebiso ngamba Karine nde yo komo finga nga no to wela nini mama Kongo nga la yo Nadia ofera to wela nini to wela po yo yepa nanga camarade Karine to beba di donc bino ko komisa ba anti-valeur ba valeur bo komisa ba anti-valeur parce que na bo moto ozo muninga na moto tango beba na ye okobimisa ba ngamba muninga tata bo beba ni mais yo yepa na ngama Kongo na yeba ote na vie oyepa nango se présenta na kombo Nadia ofera politicienne yo politicienne oya mboka mais olandino mboka Karine yebisa ngana ovia ma Karine mibali nango asimba bakisi yango obenanga pendant 15 minutes okaka allo na 15 minutes okika na décharger no kata téléphone pendant yo ba monanga ndoki ndoko mo yo finga ngatonga midi poko ofinga na ngata téléphone ngo ekoti esa ka desa nini ofinga na ngato wela mobali My talking Tom. Toi comment c'est que tu as fait à mon téléphone hein offert Maman, c'est mon téléphone qui parle. Allez, donne-moi, sinon je vais te dire peste. hein offert Nadia ngato wela ni obenga 15 minutes olobi le binatiki on abi ta maman wa mukolo agité tozo ka bata poto ka tozo pesa bango valeur ba sert à poto o sert à poto agité boendeni 15 minutes waka allo olobo lo bana suka na bika na décharger na kata téléphone kanda no wana ndo bando ofinga na mwana nga boyo yaka na tonga camarade na nga na bona nga kotonga yo komisa nga ndoki yo moko ndoki okende olinga mobali ya bato bakangola ba message anti-valeur business de foyer akotsa sangita la kati akotsaka asangisa kabelo na sangita Maureen Bola je t'aime donc bandeko tokuna suki na ngao. Je suis née à Kéléko, la maman de Stéphano. Ah, na réseaux sociaux, je dirigé ma zate na la mutu no banga te oye to ye.
oye na 12h dans 12h 1 minute na ye toko potana ponga na réputation ça bois dans les locaux tu dois réfléchir toko potana toko potana na poto to baluki bande nyonso wana bakoni mama wana nyonso bokotelaka Olga bazoba de bourrique na basi na mibali preuve Olga lobi Karine atikaka komanke te asala ya mabe moko te bino batanga nyonso se mutu bokabola ye na leki na ye ya bolingo Karine insensé de bourrique mutu nyonso na mutu ayambaka Olga bato nyonso bayamba Olga bainsensé bazoba babourrique bakomaka Olga nga bonso bazwi mutu otila pa Karine sika yokokoka bako masilivi akenda masilivi akoma kobeta badeka nga mpe nene nalobaka nga vaut mieux 100 personnes que de trahir mon ami pour un cas nosala ngo te me nga nazalaka masilivi akenda azongela ba 12 personnes nalobaka ngo nakotrahir camarade nanga te mpona un cas na deka Bon, maintenant, on a 100 personnes dans la salle dans un cas RTNC. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. La Cathy. Tata Inès. Maintenant, c'est pour ça qu'on a pu une beauté. On a pu une beauté. En plus, même quand on finit la plante, il y a Perry qui a une mèche. Oh, mais on met on finit là, on a une sous. Bon, comme ils sont là, boko lembango Yolande Kusu boko omoni oyo to oto na ono ti na mois de novembre boko lemba oyo pomoni oyo na bo penyiti mais ozo deka kiu e va na bien boko lemba o non bo lembi c'est que le débit c'est que le débit